Le président Tshisekedi est en face de la banane. Et il va en face du président Tshisekedi. Mais moi, si on a écouté en face, on a dit ça, il y a des choses. Faut entre à démissionner, entre à négocier là-bas, M23. Pour ça clair. À négocier pour être la président, on va besoin de poste. À négocier au Kabango. Bananga va na posani. On va conditionner on est dans ma case. Mais condition pour libérer, na bien. Pour libérer le peuple au basé bilé. Il faut une condition bananga. Soit ça ma frère congolais, les pères des mères. Pour les sauver, pour danger. Les gens qui sont là, Kiti Goma. Soit Kiti Goma. Bon, mais ça m'a bien pour nous. Bananga. Ça va congolais. Peut-être que Joseph Kabila va aller cancer qui tout na bananga. Et là on est besoin Luka. Et ça idée. Joseph Kabila soit Kiti. Et ça m'a bien ça idée. Idée on peut comporter un plus na katamboka. Mais bande on a besoin de batika ko bebisa mananga bango na sima ko moi Joseph Kabila. Joseph Kabila m'a présenté biso bilan na bango ti. Bango faut pas ça na bilan pour lobby pe. Bon ça moi Joseph Kabila 3 ans. Et tu as 3 ans. Lobby pe Joseph Kabila a le pouvoir, mandé to fingaï. Mais ceux qui les congolais balobara Joseph Kabila na lokolo bango, ils a pour un échec. Dans la vie c'est bango qui est un peu politique. Azaka mutu mo azana charismatique. Ce que Joseph Kabila limboka. Aïe banini on négocie na bananga. Ceux bananga ba senga démission. Et ça problème te mandat na EPCini. Asali oyaye, a s'enrichir, a zumbongo famille bongi. Atika république calme batu ba mutsuba oya ba konta république so ba kampe ba ye ba kokite to luka sunanga musufa boya a longola suka mutu wana c'est ça la marque wana. Merci. Oui, posez qui Tshisekedi elo posez qui Tshisekedi pas a ko sa ba mandat na ye so problème o les pas posez qui Tshisekedi zani ba mandat na esili mais azo linga changer constitution ya mboka parce qu'il y a 3 ans on a changer constitution so constitution o linga changer na mboka et ça bien pour la biso tu es allié pour la partie politique na bango. Il y a une constitution où il y a coûté à respecter en mode. Allez, où il y a un respecter en peut-être M. N'a évité ce bazar pour se tromper. Pour les gens qui se disent à dire que la tête ça pays. Au mieux sur les pays les loups, il y a une topée ça biso bilan. Ouais, Toto continue toujours la chaîne Abisso Toussian officiel depuis les États-Unis. Nde topé maki bilongi bo mesana ko mona ngo bozo mona mona kaka to sala analyse souvent pour na mboka na biso to tika mango ti mukolo mboka na biso to mona so pe rebelo sili et so tout le monde a chance mais continue na mboka na biso parce que to wana souci wana ba congolais veut bien pour to moni ne ko marque ba yaki na ngola awa façon amoni moi ba différence mo sali o ba to mona ya complexé aza complexité angolais za pays mo ya Afrique noire mais za organisé pour biso to ta Congo to ba Congo to mapé mo mboka na biso ba mikonzi ba na volonté politique na volonté pe ya kosunga pour que makambe kene bien to za na biso ndeko na biso ya dika ya mesana ko yamba to za za pe asala analyse na ba to ba pesa reposition selon ba ko ba pesaka ya lo ba makambu selon ndenga zo mona na Congo ndeko ya Nikboni. Kimeza mopandisama lelo sitokutani moi kala tu moi ndeko viki pe maladi moi problème pe technique pe musalo ezala moi pasi musalo ezala ko ateke ona teke china oteka musalo so to ko sa moi fuson baby eza moi déjà na bongo na oyambo na ndeko Joseph Kabila to fali tulali tulamuki ono ndeko Joseph Kabila azongi na mboka ne mais ozonga na mboka na yezo nga côté o bato ba rebelle o bazo bonisa régime en place yoko lo bani pour na zonga na Kinshasa te. Opandisa merci la parole. Lianzi balongolango ra place Fandeli. Pour Joseph Kabila, aza congolais, a dirigé Congo pendant 18 ans. Pendant 18 ans, azala président au Congo. A yebi mabena malamu na Congo. Soyi kozonga mboka na ye, eza mboka ba centre na ye, eza normal. Donc nga c'est pas mingi Joseph Kabila parce que mboka eza un problème. Donc lianzi za na kacha lokolo. So lianzi za na kacha lokolo. Même si na muto yoka passe. Donc à monika ke kotala ngona musika eza solution te za mboka na mboka est traversé moment moko ndenge ya tikela ki angote. Pour ni azongeli na Kinshasa parce que na Kinshasa des pouvoir légitime ba sur la proké ba écoute na yemba mazongeli kota ba rebelle. Kinshasa ba na pouvoir mais pouvoir na bango eza crédibilité. Kinshasa pour la minute yo Congo eza mibale. Congo eza mibale mais za Congo na biso nyonso so to perdre Congo to zo Congo musuté. Congo eza mibale responsable ya Congo eza mibale eza président actuel. Les autres Joseph Kabila bika kitana Goma. Goma eza province na e. Mais ils occupé na ba rebelle. Mais ils occupé na ba rebelle, ils occupé na ba congolais on va saki ba corps na Tshisekedi. Nanga aza congolais mtatia Tshisekedi président la président Seni. Et comment
constitution Congo est-ce que soza président senior aux l'école mususu jamais na yebso constitution eza bon nanga c'est congolais ye mutando même qui se élu président de la république les soki akomi révolutionnaire eza pour manque de dirigeant manque ya régime à Kinshasa donc eloko eza de nyonso eza passe na passe na le bible président Félix Antoine Tshisekedi na décembre il y a 2000 nazaki na kin na janvier 2024 décembre il y a 2023 azwaki na janvier 2024 après ta serment na constitution ya pays le ya président élu Corneille Nangaa azaka ex-président ya Seni alongwe après ça ba raison de ça rébellion pour ni Joseph ex-président Joseph Kabila déjà mboka na biso 18 ans déjà RDC 18 ans azota epepa de Gonaye Fati Félix Antoine Tshisekedi ba solanfa ke po bango baza légitime po bakende et c'est moi tant que na ba est kuna bango ke yo boza complice na bato wana mo pande sango Tshisekedi ya solana ba tout temps ngana ko yebiso ke bato tout baza ba pire na Tshisekedi ba bebana Tshisekedi basé belé Moïse Katumbi na union sacrée ba bebana et ça va te belé balongo même union sacrée va te belé balongo même peuple parce que il y a bebana Joseph Kabila da idole Joseph Kabila idole aza président moro aza mutu moro o Congo biso to ko négliger été pour au moins cette situation ile kala mboka base nyonso ile kala même président de la république yemo bazo citer pour moi Joseph Kabila parce que Joseph Kabila la star politique na biso na kati ya Congo so Joseph Kabila aye Congo akiti na Goma et non il faut empêcher Joseph Kabila quitter na Goma ça te Goma ça empêcher que na Kinshasa ngana yebiso Kinshasa régime na bango ezali ko compliquer bato parce que baza crédible été Kinshasa tout le monde a Mbule Beti tout le monde a Mbule Beti mais qui se la carte comme ça pour nous Allemagne d'Afrique mais tu dis Allemagne d'Afrique on te moni Mbule Beti malgré tout même l'Europe ils mais oh ya Congo ils attaquent l'Europe ya Congo ça mal donc batela ces actes de construction ya mboka ezati yango tout le monde ba dégâts wana mais les gars de la nation muta ko expliquer biso mabe ya mboka na malama mboka eza président qui Tshisekedi il me représenter biso mais bango bazui olé bango batala pouvoir batala ndenge bazo travailler bango bazo makanisa bango batala pas Joseph Kabila de bango comme premier communicateur à Joseph Kabila olika kutu na bato bazaka ba communicateur à Joseph Kabila oui on sait les ne pas nang Joseph Kabila ake pas nanga c'est congolais qui se sa régime non sa régime ça manque ya stable ya politique pour qui se dit Congo to zangi mbongo te Congo to wana nyonso mais eloko ezanga biso ya ministre un bon leader eloko ezanga na Congo okoto na $100,000 soko za ngo maele te aussi là eloko ezanga na Congo ya mwana ministre parce que Joseph Kabila atango yaka na Congo na âge à 29 ans âge à sala ambiance asangisa ba congolais Joseph Kabila sali ba institution nyonso mona na kata mboka même au Kiseke da zoli pouvoir il y a mwana Joseph Kabila sala na âge à 29 ans. Mais babi président Félix Tshisekedi Antoine Tshisekedi a sala corps mona Donald Trump va exploiter ba minerais légalement pour que ba guerre wana SSI là ba Kagame peut miser ba troupe na et donc côté bona aux États-Unis asiama pour que makambo ici là. Ngopani sango. So Tshisekedi a cha élite pas ba américain. En tout cas a se tromper. Tant dans un pays ni Afrique mo au Amérique avant de sango stable. Na éviter. Joseph Kabila pour la crédible. On est quand même le président qui s'est dit, mais jamais les États-Unis a tiré pour maîtriser Congo. Quand Joseph Kabila c'est crédible, elle a autorité dans un moto à respecter. Mais les États-Unis a tiré pour maîtriser Congo. Quand on a tout le monde a il y a un accord des États-Unis qui est pas bon ça Congo. Moi les archives faux. Le président Joseph Kabila il a tout il y a des désordres oyo atia bande kona et ayebeke a otika pouvoir on a sima bombe net bombe retardé. Bon, Joseph Kabila, bateau les étrangers, moi je suis un populisme. La minute où on a fait Congo, tu as pour ça ma moyen. La minute où on a fait Congo, tu as pour ça il y a bilan. Joseph Kabila a un bilan na kata Congo. Le mon pas dit ça. Ce qui est le président qui s'est dans le président de Congo. Il y a évité les journalistes. On dit que le raisonner les lorines où il y a tiki ya malam na Congo. Pour moi, ce n'est pas Joseph Kabila, c'est belé. Tant on a toi. Joseph Kabila a Saline Zela qui chasse Banda qui chasse Tibanou. Au président qui s'est na 8 ans na pouvoir attirer l'autonomie. Joseph Kabila sali ba Paul Wangi. Maire pour la kata Congo. Mais monsieur qui s'est attirer l'équipe pour Maréchal. Et l'équipe pour Maréchal. Dans l'argent pour Maréchal l'équipe en longueur.
Mloba. Il y a un de ça pour le loba de la biso bata moto ba comme bien na kata Kinshasa c'est pour la pawana loyer. Joseph Kabila a sali d'institution Mboka. Joseph Kabila a sali armée FARDC. Ils allaient à la fac. Et comment FARDC infiltré dans la Rwanda. Infiltré dans mais na bien tant yo le infiltré dans Rwanda tant ba sali 4+1. Na le balanzo de histoire yo. Infiltration continue à 4+1. Nous avons une infiltration dans l'armée de Joseph Kabila. Joseph Kabila a eu 4+1 coalition à côté de la rebelle Bazarana Mboka. Donc, autant la rebelle, la champion Bemba Bazali. Azali na Uganda na Museveni. Oui, ok, Azali Museveni. Sans le général Moustapha, on a un scandale à Mwanda. Au général Moustapha, on a un scandale à Bandou. Azali général à Nan. Il y a Jean-Pierre Bemba. Joseph Kabila a eu 4+1 place d'infiltré à Kotaka Yangoana. Dans le bataille que Joseph Kabila a Kotaka d'infiltré. Il y a Salaka Pomboka et Joaquimia. Il y a un bisou de l'Obiboui. Joseph Kabila a tiré pour moi dans ma boîte qui s'est dans 26 provinces. Ils ont été gérés par l'administration de Kinshasa. Mais le lot, Mboka est géré dans 2 présidents de la République. Dans sous mandat Félix Tshisekedi. Mais babi connaît nanga pe kuna mwando bekangie financement zate donc moi ta suki des ana donc ma banque centrale pe kuna donc coffre fort moi déjà pe fuma donc comme na moi singala kingo mbongo ya société kasi moi avancer zate kasi mo pandi sango ba profiter na faiblesse ta ba mo linanga na faiblesse ba bimisa ba faire des ba ke taki ko muta soka na faiblesse ya wangu masoda ba bete banzete même moi na mukia ya toucher ba banque société za lo kwa bango ba moni ke nanga zu faiblesse ba luka ba organiser armée ba ke taki ba lo ko nanga zu faiblesse mais azaka na ba territoire o biso to yebi faiblesse nanga ezate ka quitter Bukavu a quitter Goma. Faiblesse nanga azana Goma na contrôle na ye aéroport à Goma est aéroport international ba avion qui tara na butunga na to éviter ba corps et sala maranga na to éviter so pas la faiblesse qui serait organiser armée a que d'attaquer mutu na ta faiblesse so selon Yannick ndeko Yannick selon bena nanga ndembo kane comme le soit comme na soki to lo ba parce que ça il est permis à tout le monde aussi de outside lo na so une fois qu'à réussir makamuna zo sala ya ko so msebena ko na nzela. Bon, mo pandisa mo kozongisa Kongo na nzela esenga mutu moko te omoni poni poza Tshisekedi kozongisa mboka na nzela te poza Tshisekedi azangi mosolo te azangi mbongo te eloko mo ezangi na Kongo ezate eloko ezangi na Kongo eza sérieux na minute eza sérieux mutu ezangi na Kongo toza ba dirigeant o baza sérieux te to fanda na Angola awa frère to tala ko aéroport Angola tala aéroport o basali est-ce que Angola asali nini ateki nini to azali kanisa asali aéroport akoué. Mais mboka na biso aéroport courant ezoke na kati aéroport donc mboka ezana problème Kongo da problème militaire ya dire problème Kongo da problème ba dirigeant problème mbongo te il faut que un bon dirigeant oyo osangisa ba congolais ezana roi nanga soka bige azoya sa rébellion contre Tshisekedi nanga azoya azaye moko te ana ba congolais yemo pe nanga za congolais so muta ko dime citation ya nanga po yeba oui nanga azoluka nini eza président Tshisekedi. Quand vous avez un takenda na yo, yo luko sala ni faut ba place souk saison uta. Ya le bia ko sa sangana ba on te ba sedi ke bangole bazana même no rezaka Kagame gaza ku soutenir ba. Kone nanga ndenge azoya wana. Muta ko maîtriser kone nanga za Tshisekedi. A maîtriser na minduki te. Pour la minute poser Tshisekedi, azala armée te, to ba clair. Faire des résistants, sous dépasser so faire des résistants. Ba nombre de jours na ba mois o ba nanga ba na Goma na est. So far de ça dit fort, faire des solutions to yebela ki lo comme casse depuis Bunagana. Depuis Bunagana. Mais tu vas te récupérer place wana. Le roi là le président qui s'est à prêter, il y a la solution ya mboka. Il y a un problème payé, à sa solution. Il y a une ba nene je ne sais pas ça histoire akuta rébellion partout. Et le va liboso sala gini. Abenga bana mboka, boya to sangana. Comment retonga na unité? Et le régime où il lelo basa borkeye basa la nyonso libanda ya loi et ça va bilo musu na kati ya loi ya Congo yo ngo toucher mais bango ba comment dérouter en donc pour moi na mboka comment la désordre qui est dirige qui so ndeko connaît nanga lobi au la rébellion constitutionnelle ba habité rébellion constitutionnelle les alaraté il a critiqué habillé rébellion les aloka ba MLCT ou bazala qui au piller au baler mais moi on a déjà ma rébellion nanga dans l'article 64 ceux qui étaient présents à l'élection ya fraud ngana il faut revendiquer
Et ça, article 64, bananga baza révolutionnaire. Ndenge papa Bakisekedi a soutenir Afdel, ya Mouzé le père, na régime à Mobutu. Ndenge pesa na bateau ba soutenir nanga, mais baza ba congolais. Citation ile kana mboka, muta doser citation wana eza président Kisekedi, eza non que Joseph Kabila a sur na modi ya le bateko, ata sous présidenté. Muta doser citation na kata kono ke le Congo vanda kimi, eza président Kisekedi. Mais yemoko numéro 1, ba compte randi na batu, ko finga ba opposant, ko finga ba opposant nzala, ko finga ba opposant ba patin, bon na yebité. Est-ce que mboka ngoso batikele le yango le to kine mboka yango to kine. To ke mboka qui na balkanisation. Sauf quand on appelle le big azoya pour la libérer mabela Congo. Et maramboli ça mambuya président qui Kisekedi fa solo na bananga, sans solo na bananga, c'est le président Kisekedi dans la cirque départ. Ba ko sola nini. Mais mo pandi sango. Quand vous yozolo ba sola nini bananga basawa. Tozo la muka. Place to wuti to yebi mais place tozo kende to yebi. Bananga lelo basawa. Lelo bananga basa déjà vers Walikali. Parce que Walikali déjà combien de kilomètres na Kisangani. Eh ben si ba repousser ba na Walikali wana. Ba repousser ba monter ba sala ba. Pour les bisa OK bazo négocier rébellion à la Kabongo. Kabila le père tango yaka akoma na Kenya masongaka après 3 jours azongaka na Maluku. Parce que base na Maluku mayaka na Kenya. Ponini tango bazo sa Mobutu. Mobutu a cha Keti. Allez tango retour na tango yaka. Mobutu comment ba ke d'Afrique du Sud. Yango mutu loba citation ya mboka na militi objet total mutu total ni président Joseph Kabila total ni total président Kisekedi yem kaza actuel nanga na ye bango defo basila na bacha mboka na kimia sikoyo yo na tuna ko na bandeli ke président Joseph Kabila bi azongi na mboka na ye azonga na mboka na siko longa na obana ozonga ka azonga na mboka na ye ezali divisé déjà côté ko ne komi kamususu mboka neza kiza mboka neza mboka ne luka vers mboka ne bien sûr parce que à président déjà Congo pendant 18 ans mais ce que yo même na kibomoto bon na teke non ou na place mo boye bandeko na yo baza mutu mo azo pa boza et na ko bandeni yo yene ti na famille yo za grand frère oza yene na famille ou na famille no monita msusu ndeko mo bo tout monde papa le gimoko boye aya bundisa famille na yo za libanda ole oyamba moko sola nde ala bio ke mama ko ta mutu ale nemi bundisa famille ati asemi division na famille on te que bien te mais mo pandi sango makambo to mona OP Joseph Kabila ali kala ngoti bon ni Joseph Kabila akendo luka bemba zaka rebelle mais Joseph Kabila akendo luka bemba aluka be ba rubé luka ba rubé ba Zaidi Ngoma sans Joseph Kabila sala bon mboka ni motele mati pays to ngato zaka bon pandi sango photo ndima ngo Joseph Kabila tche ko mona page quand on parle de page ba reta mfuto zaki na ngo na ta ya ko monde to yebela ka Congo ba le ba reta kona elongwa mwandamu comment tu l'as civique tu l'as ghetto le mboka ko taba institution le mboka ko taba vote le mboka to ko moyeba que président ko so alongo fatigue la président mususu c'est ça mais le loso ki Joseph Kabila kiti Goma so ba kiti Goma ezamba bela Congo bananga basa ba congolais peut-être Joseph Kabila ko za likanisa ke tu na bananga et le roni bozo luka eza idée Joseph Kabila so kiti ezamba beti eza idée idée oyo ko emporter un plus na kata mboka mais bande ko na biso ne batika ko bebisa mandat na bango na sima ko Joseph Kabila mto présenter biso bilan na bango te bango faut pas na bilan pour lobby pe ba sa ko Joseph Kabila 3 ans et tu as 3 ans pour lobby pe Joseph Kabila ye alongo pouvoir mandé to fingai mais ceux qui les ba congolais ba Joseph Kabila na muloko la bango eza pour na échec dans la crise bango qui est un peu politique azaka mutu mo azana charismatique mais bango pende ba osala tout le monde appelle lobby na bango ceux qui ba sisi ba tu peux pas comme on la bango te soit président qui se dans ces pays là le logo moko soit président ces pays là le logo moko et en je projet offre le logo par congolais ti le logo ba na complexe na yi ba ça ba bolang o ya sala ya moto la Joseph Kabila ti le logo mais président qui se qui sera le mot pouvoir mais éviter le to raisonner so yo zo mona venir à Congo dans ndene à venir à Congo na minute yo président qui se qui ndé yé mutu ala en tête ele kana Congo il y a un problème il y a pas de solution soit à négocier avec M23 soit à démissionner parce que des choses pour que se qui comment il en tête à Congo ba dans botika selon ndenge mambango zokende selon biso tende de monela ça y est il y a des quoi en tête ba dans botika ba progresser kaka
Donc lié mutu à la base celui là le que na démissionner peut-être tout le monde va nanga ba c'est pas démissionner à bongo mais na mandé en cours ko démissionner ezaka la constitution mboka te ko démissionner ezanini eza reconnaissance na yo moni que na échoué pour cirque africain maintenant mutu na kotika pouvoir mais est-ce que vous avez dit que Joseph Kabila ko sa passation de pouvoir non posant akokisa idaba mandat na oui Joseph Kabila ko sa mandat mais posé qui c'est que pas ko sa mandat na so problème o est pas posé qui c'est que des années mandat na esili mais azo linga changer constitution ya mboka parce que na 3 ans on a changer constitution so constitution o linga changer na mboka eza bien pour na biso to eza bien pour la parti politique na bango ya constitution o ya kuta respecter en mode allez o ya na monde o respecter en peut-être MC na éviter so baza pour se tromper président qui c'est que des a dit dans tête sa pays o nous so les kana pays lelo yem to pesa biso bilan bilan c'est pas na yé bilan dans Joseph Kabila té pour Joseph Kabila azala bilan pour les kabango sur le plan politique c'est clair même bango ba yebi so baza ko interpeller no so ba membre oyo ba membre disons ba membre ya PPRD ya PPRD ko ba Shadari ba même inako baza ko interpeller en tout temps pour ani mais kasi qui c'est abaki état de droit on faut y mon président bandango mais tel état de droit notre monde a rappelé la bataille IDPS ba sala ba détournement tout le monde bataille IDPS c'était oh ba sala même ba film ba pornographie na kata ba jip ba pasteur roi ba mukuna patika ko interpeller ba ngoti tout le monde ba sala ba crime oh ba ngono faut ba interpeller ba ngo mais ba tu a PPRD ba sali ba ngoni ouais ça haine donc qui serait ni yenga na do yeti lelo bila politique na pesa mo ka défendre ba PPRD OK on a retard ba PPRD ba na problème ti ba na problème ba ba boma eza ba ya bango moko ya IDPS ba détourner eza bango moko ba miyi bango moko ba violer ba loi bango moko mo pandi sango ko changer constitution Congo ezaka facile mais eza ba on ba civil na ngo lelo ndenge ezo civil ba retour na ngo mo lelo ndenge ezo ya mboke communauté donc président qui c'est que ndenge nana ako ke buka futa ako ke gomati c'est pour ça président de la république ndenge ni akomi la limite parce que na le bazelo mo salika nati mama na biso Stéphane ya mukolo salon oyo na roi 11 jusqu'au nati président Joseph le président Tshisekedi wana so yo en face na ngolo banani et va en face le président Tshisekedi mais moi sur la côté en face on aurait dit ça exact des choses follow ba entre à démissionner entre à négocier na ba M23 pour ça clair à négocier pour être la président mo ba poste à négocier yo ka bango bananga bana posa ni bango ba condition on eza makasi mais condition pour libérer na bien pour libérer ba peuple au basé belé il faut ndima condition bananga so za ma frère congolais les pères des mères pour les sauver pour danger zoya côté danger zoya danger ndenge zoya et le retour bossa danger qui nous a hôtel la trop province mais OK soki nanga les gens poussent anti Kinshasa to za le belé to za e belé na Kinshasa ko leka ba to province nyo so ba ya Kinshasa alors ce que tu dis quand le président qui s'est dit hôtel la mamba on dit il y a d'autres qui teti na éviter sous quand on ezani parce que place président qui s'est dit à téléméli et zo yeba raté et bon on dit ta teti mais on a place mon téléméli on se place hier azo boya ba négocier na ba M23 soit président qui s'est dit à yebitina kazo boya ba négocier na ba M23 pour na ba bien privé na bango na nanga quelque chose à kabongo pour ça que mon toit ligne ba congolais de Joseph Kabila ça la sangisa ba rebelle ba bemba na to benga bango et ça ka volonté pour peuple congolais à la bien ce que président qui s'est dans limboka aye ba nini on négocier na bananga so ba nanga ba senga démission et ça problème te mandat na epesili asali oyaye a se riche a jumbongo famille bongi atika république calme ba to ba mutsuba oya ba konta république so ba ka ba ye ba kokite to luka su nanga mususu aboya a longola su ka mutu wana c'est ça la marque wana merci beaucoup le bani o le ba pona ba congolais bon le ba pona ba congolais ils ont analyse tout ça là ils ont battu ba finga nga ba tu ba courage nga mais to zo le bela sur les places citation o yele kana mboka biso so to za ba congolais nanga za congolais président qui c'est que des congolais so kara ya nation o za président ya bananga yene fa za solution président azo limo za solution ti yango biso pe to ndo le kapoto lo ba pona ba congolais bele ba za sauver ba o balanda nga merci ba o pe ba finga nga nzambe pa o mona bango mawa mbote
Bon, là, on va monter belé, tout ça, on a fait ça, on va monter pas mon papi pas capot, et moi, il y a courage, donc, pas la voix, on s'est bien moi. Merci beaucoup, Ndeko Yannick. Merci beaucoup, Namama Labiso Stéphania. Babi, désormais, tout ça, un officiel, il va retourner dans la roi 11. Sur le côté de la roi 11, ça vient de Miguel, ça doit être la Bibembe. Donc, l'on a tout bientôt, ça n'a pas loué, canama bord. Le roi 11, ça Bibembe, Babi. Donc, sur le monde, Namama Labiso, ça n'a pas plutôt cassé. Oui, mon a partout, maman. Merci beaucoup. Merci au Vicky pour tout. Merci, Namama Labiso, sur la touche un officiel. Check.